Botenabi Subanso, balandi ba Voix de l'Amérique, VOA, The Voice of America, VOA. Lelo na émission na biso na bozindo lokola momesano toko deta masolo. Lelo tozali kolobela likambo etali bozali ya mampinga ya Amerika na ekolo Congo démocratique eleki mibu mingi makambo yango balobamaka mampinga ma Rwanda to pe mokonzi ya Rwanda kala balobaki ke balongwaka mais poso oyo toloba ba expert ya ONU o batalaka makambo tali embargo to pe bopetisi ya koteka minduki ata RDC ekolo Congo démocratique eza na embargo te bazalaka na Congo pe batalaka soki mombongo ya minduki ezali kosalama na babikolo epekisami balobi mampinga ma ekolo Rwanda bazali na mabele ya Congo pe bazali kosala misala ba opération na minduki ya makasi balandaki yango uto 2019 basalaki yango mwa basanza et même na 2020 na suka awa pe basalaki yango balobi normalement esengelaki mbula matari ya Congo pe ya Rwanda eyebisa bango ke ba soda wana bazali na Congo pe musani bazali kosala kasi baye Rwanda balobi président ya Rwanda balobi babengisaki bango na mbula matari ya Congo bazali wana pona kosala misala makimia kasi côté gouvernement ya Congo et ya nepesa makite mais kala te tomoni na Assemblée nationale député moko Juvenal Munubo oyo azali moko na bayi UNC azali yauta na Est na kanisi na Nord Kivu apesi motuna to pe question orale na ministre ya défense to pe ministre Aimé Ngoyi po ya koyanula na makambo yango lelo tozoyamba député Juvenal Munubo apesa biso makanisi na ye tokolobela makambo yango pe tokolobela makambo maye mazali koleka na politique pe na Assemblée nationale toyebi ke session extraordinaire ebandi mwa nungu ezali tozali koloba yango tozoyamba bongo ndeko na biso député Juvenal Munubo mbote ndeko na biso Juvenal Munubo bonne année meilleurs vœux na yo na libota na yo pona mobu ebandi. Mbote ndeko Edi Sango mbote na ba ndeko na biso nyonso ba congolais baza na Congo ba mususu baza à l'étranger balandeli ya la voix de l'Amérique mbote na bino nyonso. Voilà député Juvenal Munubo to moni okomi mukanda otindi na premier ministre otindi na ministre ya défense ozotuna ye aya koyanula to pe question orale aya koloba likambo nini na bozali to pe présence ya armée rwandaise na ekolo Congo démocratique toyebi ke bazalaka na bango bato nyonso toyebi ke Rwanda armée nango ezalaka na Congo bandakala mais yo ntango otuni motunana eloko nini olingi oyeba oyo bato bayebi te to po oyebi te. Ndeko Edi toyoki sango mingi eza seulement lelo te olobi te bandaka la toyoki sango mingi à propos ya bapinga wana ya Rwanda na Burundi ke baza présent na este ya Congo société civile ya Nyiragongo alertaki biso Kivu Security eza centre moko ya ba chercheur na projet moko ya Human Rights Watch na groupe d'études sur le Congo ya Université ya New York. Observatoire ya Kivu Security. Kivu Security. Maintenant lelo depuis le 23 décembre tozui confirmation oyo yuti et Nations Unies ya ba chercheur à Nations Unies wana likambo ekomi sérieux raison pour laquelle na komi mukanda wana to bengi question orale avec débat pour que ministre ya défense ye moko aya ko sonola aya ko yebisa biso vérité eza wapi est-ce que bapinga ya Rwanda baza na este ya Congo est-ce que bapinga ya Burundi baza awa na mboka Congo
nani autorisaki bango bakota na Congo parce que biso to supporter charge wana ya baguerre depuis longtemps. Bandeko na biso bazokufa Beni, Ruchuru depuis plusieurs années. Maintenant, il faut gouvernement, membre du gouvernement oyo ya défense ayebisa biso vérité. Il faut toyeba, il faut population congolaise eyeba vérité za wapi. Mais vérité ni ni koyeba so ni koyeba toyebi ke même na suka en fait tango mokonzi ya mboka kala azalaki Joseph Kabila balobaki barwandais bakei mais bato bandolo bakara bazali toyebi ke basalaki baopération mixte bakotaki lisusu na Rwanda bayaki kosala mwa makambo et toyebi ke coopération même bakonzi babale balobaki ke coopération eza eloko nini olingi oyeba oyo bato bayebi te eyebani ke bazali wana bandaka. Toko se souvenir que na guerre ya RCD balongwe officiellement basangani na stade de l'unité Goma na serapelaki nazalaki étudiant na époque wana balongwe mboka na biso et puis na époque mosusu ya 2009 président Kabila a invitaki bango baya kosala opération ensemble na armée na biso wana oyo azalaki président ya assemblée nationale à l'époque président ya parti na ngai Vital Kamerhe aboya makambo wana ezalaki raison oyo alongwe assemblée nationale a démissionnaki maintenant officiellement bazate na mboka ya Congo toko se rappeler aussi étape ya CNDP selon rapport moko ya Nations Unies ya dendum ya rapport wana CNDP recevaki appui ya Rwanda d'une manière officielle bazalaki te parce que pour que bazala Congo na Congo il fallait bazala invité officiellement yo moko outi koloba ke toza na accord moko te ya défense entre Kinshasa na Kigali. Maintenant lelo soki Nations Unies ye moko biso toza ba membre ya Nations Unies pe soki Nations Unies est confirmé présence ya ba pinga ya Rwanda wana il faut to landa likambo wana parce que eza sérieux. Il faut maintenant gouvernement Congo eyebisa biso parce que na parlement toza na information wana te officiellement. Normalement gouvernement est co-engagé état na présence ya ba militaires étrangers sans que parlement biso toza ba lobeli ya peuple ba parlementaire les élus il faut toyeba pourquoi est-ce que toza na accord ya défense ba yokani nini est-ce que ba kosala ba opération militaire conjointe parce que ba chef FDLR Mudachumura Musabimana bakufa bandakala te na mituna na biso ezalaki est-ce que armée congolaise nde bomaki bango est-ce que armée congolaise recevaki appui mosusu na ba pays étrangers et puis beaucoup de nos compatriotes parfois bazomona batuna est ba militaire bazoloba français te bazoloba langue locale te wana mituna eza mingi mena pour que toyeba pour que tozwa clarté pour que tozwa explication nyonso il faut membre moko ya gouvernement ayebisa biso membre wana ya gouvernement eza ministre ya défense wana eza raison pour laquelle na tindi na commis question orale avec débat na déposaki lobby na assemblée nationale ozoloba armée rwandaise eza te officiellement na Congo na le 11 mai chef d'état-major ya Rwanda ya armée rwandaise qui akutani na président et puis le 27 annonça qui armée rwandaise ya kusala moi mampinga misala ya mampinga na sanza ya mai pe le 27 mai ekomaki tango nungu bimaki na maloba bato balobaki non mboka nyonso zinga ifali ozo se rappeler na kanisi ifali baya tout ça là ba Rwanda na bamboka mosusu bayaki kasi Burundi eboyaki tokomaki yango topesaki sango ngai na se rappeler nde réunion esalami na Goma ba réunion moko ya planification d'ailleurs to dénonçaki ba réunion wana ezalaki réunion entre ba experts militaires ba généraux ya Congo ba généraux ya Rwanda et puis ba officier ya Africom nazalaki moko parmi ba politiciens nazalaki na dénonçaki politicien le premier politicien a dénonçaki makambo wana parce que moyen ya collaborer na Rwanda ezali à partir ya ba échange d'informations soki ba Rwandais baza na information
à propos ya criminel ou seigneur de guerre bazosala mabe na mboka ya Congo bake ko se réfugier Rwanda bako tinda biso bako toko partager information wana problème eza te mais oyo tozo boya eza présence na bango awa soki bakoti Congo avec arme et bagage likambo wana tozo boya. Pourquoi? Parce que toyebi agenda véritablement na bango te. Toko se rappeler que déjà na deuxième guerre ya Congo tomoni bitumba na Kisangani entre ba Rwandais na ba Ougandais. Objectif ezalaki ba poursuivre ba FDLR, mais au lieu ba poursuivre ba FDLR ba bandi ko kosala bitumba na Kisangani. Bandeko na biso mingi bakufi na Kisangani wana la guerre de 6 jours. Et puis toyoki ba rapport ya groupe d'experts, rapport Kassem je crois il y a 2002 lobeli ke ba intérêt économique pe ba minerai ba exploitation et ba ressources minérales. Raison pour laquelle il faut to fongola miso, il faut to yeba est-ce que baza na Congo officiellement, il faut gouvernement na biso et préciser likambo wana soki baza te ministre akoyebisa biso ke baza te na Congo. Mais soki bazali na Congo, il faut to yeba nani a invité bango programme nini agenda nini bazolanda. Et ce qui baza na Congo véritablement, il faut Assemblée nationale et yebisa gouvernement asala nyonso à partir des armées pour que bazonga mboka na bango parce que intégrité territoriale ya Congo, il faut la respecter par tout le monde, non seulement par les Congolais, mais la communauté internationale mobimba. Yamboto Koba, nasengi pour lobi makambo moko zananzela na kanisi tolanda d'abord reportage te tolanda élément oyo bon na simo pesa commentaire na ozela. Rwanda appreciates recent productive relations with our neighboring country to the west. We have had troubled relations again with that country for some time. It is good collaboration on cross-border trade and joint infrastructure as well as on public health emergencies between Rwanda and the DRC. We commend President Tshisekedi and Congolese armed forces to stabilize Eastern Congo. This has produced very good results. We have already seen some of these groups that have been roaming, place to place, mainly between two of our neighbors. Some of them have been apprehended. They are here. They are facing the courts. They've been taken to courts. They've been publicly talking about what they have gone through. So we appreciate the support of our partners in the rehabilitation and reintegration process as of old. Globally, there continue to be political shifts in different parts of the world to which Rwanda and Africa are neither immune nor indifferent. At the same time, we must sustain international collaboration on issues that affect us all, including climate change, global trade, and security. Rwanda will always stand ready to play our part. Voilà, ezalaki président ya Rwanda, Paul Kagame, Mobu Moleki, ezalaki le 28 janvier ya Mobu Moleki ya 2019, ezalaki na dîner moko apesaki na ba diplomate na Kigali, alobeli collaboration ezalaki malamu entre mboka mibale RDC na Rwanda uto président Tshisekedi akomaki entre même ba armée pour la sécurité ya ngambo na ngambo pour opekisa ba groupes armés ezali na ngambo moko to pe na ngambo musuko yeba ko déstabiliser
mboka mosusu alobeli peke bato basusu bakangama ba groupe armé tout ça là baza na mboka na bango babandai ko samba déjà sepeli ya apprécier yango pe Rwanda ekotika nsima te mpo mbongo ezosalama malamu na mokili esengeli ba collaborer et surtout mpona makambo lokola changement climatique na misusu na malobo au président Paul Kagame alobi azolobela FARDC na armée na ya mboka na ye. Est-ce que ezali akubomba ke collaboration ezali pour ko sécuriser mboka moko na mosusu yo omoni te ke déjà alobi yango ke bazali ko sala collaboration Zolinga biso ba congolais eza de bonnes relations, de bons voisinages entre mboka na biso Congo na mboka misusu ya région ya communauté internationale parce que Congo eza mboka munene et puis il faut tout ça la ba coopération bilatérale multilatérale wana problème eza te toko collaborer na ba Rwandais toko se rappeler que depuis que président Tshisekedi aza na pouvoir le gouvernement est autorisé qui vol, commencement à vol et à compagnie à Rwanda, Rwandair. Ba Congolais mingi ba utiliser qui canal wana pour que ba kende Goma, Bukavu, beaucoup sont passés par Kigali, wana problème exacté. Et puis pas plus tard qu'il y a des jours Ouganda et bandit ba vol Uganda Airlines, wana problème exacté. Toko collaborer na ba Rwandais, toko collaborer na ba Ougandais, tozo boya collaboration teme. Oyo to boyi eza violation de l'intégrité territoriale ya mboka na biso. Wana likambo wana tozo boyi vraiment catégoriquement. Parce que ba violaki mboka na biso à plusieurs reprises. Première guerre, deuxième guerre, ba guerre ya ba RCD, ba puis à Laurent Kunda, à Makenga, biloko wana tozo boya. Pourquoi? Parce que toyebi véritablement te ba agenda na bango. Et puis bako ndimate biso to kota na mboka na bango to sala violation intégrité territoriale na bango. Il faut ba respecter mboka na biso na ndenge tozo respecter mboka na bango. Donc toko collaborer, toko sala coopération mais dans les respects mutuels. Bon voisinage oui, to encourager président Tshisekedi mais je pense que président Tshisekedi est de notre opinion que tokolingate violation et intégrité territoriale na mboka na biso. Ozali mutu ya UNC teyebi ke président na bino ya parti na bino azalaki président assemblée nationale pe azwaki problème likambo ya Rwanda wana po aboya ki yango est-ce que ezo relevé te na secret défense ke mokonzi ya mboka to pe mbula marita elobaka ke mampinga ya Rwanda eza na mabele ya Congo bazosala boye na boye. Tout n'est pas secret défense de Koidi. Biloko mosusu ezo relevé na secret défense, mais ba accord ya coopération par exemple en matière de paix. Il faut to tanga constitution na article si je me rappelle 218 en rapport avec ba traités internationaux. 218 ou 220, il faut na zwa précision mais na suka ya constitution. Ba accord de paix, ba accord de commerce, ba accord mingi, ba sali liste, il faut autorisation ya parlement. Il faut autorisation ya parlement. Ça veut dire que armée rwandaise, par exemple, est kokota Congo te sans que parlement ait ba. Raison pour laquelle en 2009, président Vital Kamerhe akamwe comme on a déjà ba Rwandais na kati ya Congo ensemble avec Bapinga na biso na opération Umoja Wetu en tout cas Andimate et puis il a démissionné et pourtant il était aimé même dans l'administration le losoko tuni batu mingi balingi Vital Kamerhe parce qu'il a sali musala ya bien ya kitoko wana tozoboya violation de notre intégrité territoriale. C'est ça le problème. Et puis, il y a des accords que le gouvernement peut signer, pas nécessairement, sans requérir nécessairement autorisation préalable à des députés.
mais accord mosusu vraiment il faut accord wana président ou gouvernement il faut accord wana eleka na parlement et c'est le cas d'espèce. Est-ce que les lots RDC a en bon terme dans le pays mosusu, même les États-Unis, même la Chine, même la France, pour Italie makambo. C'est une bonne chose. D'ailleurs, mois passé, RDC et Zwaki Lisungi, il y a Mampinga, il y a Angola, tout le monde qui basalaki meeting aérien, pilote na bango baza na RDC. Est-ce que basengaki binonzila? Est-ce que ezali baya kolobango na parlement? Oui, mais ce qui est accord de défense, il faut toyeba. Ne vous en faites pas. Tokolanda makambo nyoso wana. Il faut se souvenir, par exemple, que dans le mandat passé, accord moko eleki na parlement avec la Russie. Maintenant, bon, c'est vrai que mise en œuvre, je ne pense pas que accord wana salami, mais au moins eleki na parlement, on avait analysé accord wana ya coopération. Même chose, toko vérifier ce qui est en accord na Angola. Normalement, il faut un accord sur la coopération militaire et les canaux parlement. C'est ça la constitution, ils ont un accord de paix. Et donc, ce n'est pas que nous visons que le Rwanda. Donc, c'est notre travail parlementaire. Mais il faut voir la question, comment ça fait grand bruit à l'Est, présence à Rwandais, parce que c'est aussi encore frais en mémoire. Hein, il n'y a pas 20 ans, il n'y a pas 10 ans. Soki tozwi ka ya CNDP ke appui ya Rwanda esali mabe ba congolais hein batu bakufi détresse chagrin etc. Raison pour laquelle question wana eza question moko sensible, raison pour laquelle j'ai initié question orale na komi mokanda wana question orale pour que ministre ayebisa biso vérité ba Rwandais baza ba voisin na biso toko déplacer ba frontière te. Mais les Camerounais, moins compliqué. Tout le monde, est-ce que le président reporte na image au Tolandi, président Paul Kagame Lobi, Kangama na Rwanda, tout ça na Congo. Bon, je crois qu'Azo ça l'allusion na M23 na Bamsusu. Mais tu y les Camerounais peut ça moi mobulu. Bakunda na Bausubalika liboso ba Mutebe si na Kangama. Mais ce basengi bango bape sarate likambango est-ce que bino bomona na Laurent Kunda tout ça côté musu baza congolais côté musu baza rwandais bino botu na raté likambango na bino ba député. Normalement ce qui totuni te eza moi manquement hein d'une manière générale eza manquement yanga juvenal te individuellement. Normalement il fallait que le parlement ait tourna. Il fallait tout ça la suivi à ba seigneur de guerre nyoso wana ba kei ba traverser qui frontière moko parmi ba seigneur de guerre wana akufa je crois Jules Mutebutsi mais ba mususu neti Laurent Kunda neti Makenga il faut toye ba sort na bango za wapi. Normalement il fallait ba zonga awa na Congo et puis tribunal et s'occuper na bango pour que ba répondre ba s'expliquer devant le tribunal. Prenons le cas ya ba Ougandais pe. Prenons le cas ya ba Ougandais pe. Oyebi mutu moko kombo na ye Jamil Mukulu. Ye azalaki cerveau moteur ya ba ADF. Ba captura ki ye na Tanzanie, ba extrada ki ye na Kampala. Maintenant lelo ngana kamwe parce que gouvernement na biso ministère na biso ya affaires étrangères ils ont landa dossier wana te normalement quelqu'un comme Jamil Mukulu il fallait azala juger na Congo normalement na Beni parce qu'il y a un cerveau moteur ya ba ADF alors nazo comprendre pourquoi gouvernement na biso ils ont landela dossier wana te et pourtant ba contact na Uganda eza ebele ba président ba kutani etc. Donc tozana mosala mingi ya kosala ya kolanda makambo wana nyoso ngai moko na kosala mosala wana te ngai moko député toza 500 députés mais na part na ngai nazosala o na kosala pour que toyeba vérité par exemple par rapport ya présence ya bato rwandaise ba mosusu ba collègue ba kosala mosala mosusu.
batwana nyonso totanga awa baza na kati ya barapport olobaki yango rapport mapping ya ONU na barapport mosusu. Est-ce que yokanisi yango ezokoarrange situation na bapays ya libanda? Lelo babandi déjà koappliquer mwa rapport yango tomoni bakangi Roger Lumbala na Paris samedi passé. Est-ce qu'ils ont arrangé Makambona pour tout le bas qui va bénéficier d'une part d'une certaine protection tu peux battre les moko ya Kigali ou bien Rwanda ou bien ya Kampala? Biso tolingi kimia na mboka na Congo toza vraiment na posa ya kimia toza pe na posa ya développement mboka na biso eza un pays très riche et puis position géographique et géostratégique na mboka na biso toza na possibilité ya collaborer coopérer économiquement na bamboka mingi ya Afrique centrale pe na monde pe mais kimia tozo luka développement tozo luka tokozwa yango te soki justice eza te soki impunité ezo continuer ça va être difficile. Il faut toyeba vérité ya makambo eza wapi. Il faut toyeba ba responsable ya ba crime, il faut ba répondre ba sanction et salama wana eko permettre biso tozwa kimia pe développement. Soki Roger Lumbala ba captura ki na France na yo ki li nouvelle wana 2 jours déjà je crois avant-hier. Na pays neti France, je suis sûr que droit de la défense les alliés à cause se justifier à cause ba avocat koluka ba avocat à cause se défendre. Normalement ceux qui va capturer motu ba memi na tribunal c'est pas veut dire que ba condamner mbala moko. Azana possibilité à cause se défendre ba organisation à droit de l'homme et Hollanda cause naie tozwa par exemple Kaya Jean-Pierre Bemba a sali beaucoup d'années dans la Cour pénale internationale, mais les lois sont libres à reprendre l'activité politique naïe, à participer à participer à la consultation. Donc c'est possible, la justice ce n'est pas la fin du monde, mais normalement ceux qui mutu que tel a commis des crimes, présumé auteur de crimes, normalement il faut se présenter devant le tribunal à kolukaba avocat naye à se défendre. Il faut vérité, il faut toyeba vérité za wapi. Ceux qui sont coupables bako condamner, ceux qui sont coupables te bako disculper. Bongo omoni okanisi ke Rwanda, Uganda bakotika ke misala lokola ba Congolais bazo senga tribunal pour le Congo salama ata kutu yango te botiami ya misala ya rapport mapping na ba rapport mususu rapport mapping esali plus de 10 ans déjà banda ba misala yango bon bandi sikoyo mwa muke na bokangami ya Roger Lumbala yokanisi ke ezala facile ba otika yango déjà ke bazo protéger otutangi bato nyonso bazo tanga bazo protéger wana ba jamais mukulu makambo yango ezali ya ba lubango ba mukunda na basusu. Il faut continuer. Biso ba députés nationaux sensibles na ba question à droit de l'homme netingai. Ba mosusu bande kona biso ya société civile, ba média, il faut to sangana pour que to senga vraie justice na Congo parce que ba crime et salami a ebelé na 20 dernières années. Toza d'abord na niveau ya justice congolaise. Normalement, il faut to ba transformation na kati ba réforme na kati ya justice na biso. Ba musala ba magistrat, faut ba sala musala bien, to boya corruption, ba pesa bango salaire ya base la dépendante na ba client na ba justiciable. Wana iza musala ya kosala na niveau ya réforme ya secteur ya justice na biso. Depuis 2002, toza na Cour pénale internationale. D'ailleurs, Congo est le premier pays où il collabore étroitement dans la juridiction wana ya laye. Mais le problème, c'est que Cour pénale internationale, ils ont s'occupé de crimes à partir de 2002. Mais les crimes commis avant 2002, wana ils ont la Cour pénale internationale. Donc, la raison pour laquelle toza vraiment na posa ya tribunal pénal international sur le Congo, Kolanda exemple par exemple il y a tribunal sur l'ex-Yougoslavie ou sur le Rwanda. Mais problème, il faut toujours décision à conseil de sécurité pour la création d'un tribunal wana
Et puis, le tribunal est très coûteux parce que c'est un bon investissement pour ce tribunal. Solution, Mosusu, il faut la juridiction mixte. Magistrat congolais, magistrat étranger. Wana eza solution mosusu, mais ministre moko a déposé qui projet de loi na législature passée, oui, ministre Wivine Mumba azalaki ministre ya justice, mais ba député mingi boya proposition wana, parce que à l'époque, souvenez-vous, à l'époque il y a régime ya Kabila, leitmotiv ezalaki souveraineté, pays souverain, il faut respecter pays souverain, boy likambo wana, collègue mingi boy likambo wana, magistrat étranger. Mais moi je reste convaincu que ceux qui magistrat congolais sali na chambre mixte ensemble avec magistrat étranger, c'est question ya ko préciser na ndenge nini mosala ekosalama, eza wana na solution pour que aucun crime ne demeure impuni. Parce que normalement, les crimes commis avant 2002, il faut sanctionner au terme bango. Et c'est ça le rôle du rapport mapping. Parce que le rapport mapping est bandit 1993 2003. Donc, pour que le rapport mapping est vraiment appliqué, on a soutenir le rapport mapping Ndeko Denis Mukwege et d'autres acteurs. Il faut normalement soit tribunal spécialisé, soit tribunal pénal international sur le Congo, ou alors renforcer la compétence. Il y a des tribunaux congolais, par exemple, création, il y a des chambres mixtes, des magistrats congolais, pembeni, des magistrats étrangers, basala, basanga na musala, coaider, basala ensemble pour que aucun crime ne reste impuni. Et ça, la solution est ça, mais il faut volonté politique. Il faut volonté politique pour que tout cela est salama bien. Obi oza na commission ya droit de l'homme, mais ninga na bino ya commission défense et sécurité, bon, suspicion eza mingi, mboko eza na mwa, eza na bitumba na est, na nord-est, tomoni dans 2 jours, Mampenga école Congo démocratique, ibungisi 2 hélicoptères na ba pilote, ya baote kozwa information na Biélorusse, bazosenga commission wana ezosenga enquête ya accident ebele, ya avion, ya aéronef ya Mampenga, na circonstance epesa te. Bon, pona nini na otuna motuna yoza député bolandeli te likambo yango bandaka la pona nini enquête nyonso balobaka eloko koyebisa epesa réponse te yo bokokanisi za pona nini tokoloba te mpona nini tosali kitoko lelo. Donc eza bonne inspiration, toza humain, baza bandeko na biso bakufi bauti kokufa 7 militaires eza pété na crash ya hélicoptère mibale ya armée na biso esali crash. Comme ça, il faut toyeba circonstance ya crash wana, mais avant crash, double crash wana, toyoki ba crash mosusu qui implique l'armée, avion présidentiel moko esali crash, tout ça, il faut toyeba vérité. Eza wapi alors nakaya ba hélicoptère, présidente ya commission na biso a bengi ngai, a bengi premier vice-président, tosali communiqué, nga naza rapporteur ya commission de défense, Jeannette Kabila aza présidente na commission na biso. Na communiqué wana topesi d'abord condoléances epai ya ba famille des victimes, condoléances epai ya grande famille ya FRDC, condoléances pe na président na biso commandant suprême de FRDC Félix Tshisekedi Tshilombo. Tosengi na liboso oyo eza na liboso ya kolanda tosengi enquête sérieuse na bacrash wana toyeba circonstance état ya bahélicoptère, dans quelles circonstances, pourquoi esali crash, ezalaki nini, problème ezalaki technique ou problème mosusu, il faut toyeba. Je ne crois pas qu'on puisse spéculer trop là-dessus parce que eza réaction normale, il y a commission ya ba député, toza balobeli ya peuple, et puis ba militaire na biso baza ba père de famille, baza ba famille na bango ezangi bango lelo bakufa, il faut gouvernement, la première des choses, il faut toyer la vérité dans quelles circonstances bakufa, et puis que l'État puisse assister aussi les victimes. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir le communiqué. Et dans un sens, il y a exercice normal, il y a activité nabiso comme député, membre de la commission de la défense.
depuis l'année passée que y a avion militaire et Koyaki, Baloba qui va jouer la boîte noire, mais qui nous s'y croit. Tu éviter les cambanos, Botunate, Zandengini Soboyebi. Bon, to bandi na question ba hélicoptère, hein? Et sans doute que et puis on a demandé à communiquer na biso tozala qui clair et pas seulement les deux hélicoptères. On voudrait aussi tozwa mwinda par rapport à ba crash oye précédaki. Toza na visée particulière te, hein? Tozo sala mosala na biso na bonne foi, comme parlement, comme commission spécialisée à parlement à propos de la question de la défense et la kimia, la sécurité. Tozo lukande lumière, tolingi to bonga mboka na biso. Nous sommes animés de bonne foi, il n'y a aucune spéculation possible à se faire par rapport à la démarche wana. Et la démarche républicaine, parlementaire, légale, constitutionnelle. Tango pusani tukumi presque na suka émission na biso tozo rappeler tozo kondola ite toza na émission na biso na bozindo to yambaki député Juvenal Munubwao oyo apesi question orale to pe atuni mutuna na ministre ya défense po ya kuyanola po itali présence topé bozali ya mampinga ya Rwanda oba expert ya Nations Unies ba dénoncé depuis 2 ans bazo sala opération na kati meto profiter pe tuna makambo mususu na parlement ezongi ici les sessions bon likambango ezama matata et bandi session extraordinaire parce que etikala ki na question moko il fallait ba vider yango question ya beaucoup isami ya bureau moko ya ba membre ya bureau o bako isama ki na ba pétition ya moko questeur adjointe azalaki te akendaki azalaki na malade azalaki crise cardiaque mais même qui salaki AVC amemamaki na mboka bapaya bon lelo bitumbeza mo matata tomonaki do lobby na bubandi ya session yango matata ebimaki pona ba makambo oyo esengeli ezala ko ezala examiner président ya bureau d'âge Mboso Nkodjampwanga atangaki makambo nyonso malobi azwaki mpifoto pe bokonzi makoki na cour constitutionnelle ya kobengisa session extraordinaire atangi bapoint ebele kati na yango atangi makambo ya bureau ya élection mais aye otanga pe makambo ya contrôle parlementaire na makambo ya validation to pe ya ndeko mususu likambo yango epesi mwa mobulu d'ailleurs bitumba ebimaki na motuna na ndeko na biso azali awa ye aza député ayebisa biso mpona ye likambo yango eza ndenge nini parce que cour constitutionnelle elimitaki mokanda ya cour constitutionnelle yango wana to et lobby la cour constitutionnelle c'est genre en matière de epesi ndingisa na bapoint misato ndeko na biso yebisa biso yoza député mpona nini babakisi bapoint misusu oyo epesi lelo nungunungu mpona nini ezaka mpona kokweyisa premier ministre lokola bato ya FCC bazokanisa parce que bino moko bozoloba yango namoni badéputé bino balobi esengeli obligatoirement kokweyisa premier ministre azorésister na pression bozosala na makanisi ya mozindo ya position wana normalement il faut pas to arrêter travail parlementaire toza na principe moko sacro-saint babengaka continuité des services publics, continuité de la vie nationale, continuité du fonctionnement du gouvernement et des institutions. Ce n'est pas puisque lelo toza na programme ya ko installer bureau, un nouveau bureau définitif et à Assemblée nationale parce que to se rappeler que Mabunda alongwe na équipe na ye nyoso
tozo zela élection et un nouveau bureau wana eza raison to arrêter vie parlementaire parce que vie parlementaire il faut eza la réponse il y a ba problème il y a ba congolais lelo ba problème il y a ba congolais eza nini par exemple eza présence il y a troupes armées étrangères rwandaises et burundaises na est ya Congo. Est-ce que toko croiser bras toze la installation ya bureau définitif pour que to lobela likambo wana hein, to examiner par exemple question orale avec débat à honorable Munubo hein, pour que to mituna qu'est-ce qui se passe à l'est beni batu bazokufa chaque jour toko zelate installation ya bureau définitif pour ça parce que ça fait partie de la vie parlementaire qui doit continuer et puis ba difficulté ba toko reporter en côté que voilà puisqu'on n'a pas encore un bureau définitif à makambo ya population, toko suspendre examen ya problème ya population pour que tous la bureau défini installation ya bureau définitif nouveau bureau définitif wana eza na tina te. Donc raison c'est si simple à comprendre, il faut vie parlementaire et ko s'arrêter te. Tout comme ceux qui tozo la nouveau gouvernement normalement administration il faut être tourné normalement. Hein, activité parlementaire. Raison pour laquelle Mbosso Nkodia, Oyaza président, vraiment za co-président du bureau d'âge Nabiso, a proposé qui, parmi les points à l'ordre du jour, c'est vrai, élection et un nouveau bureau, mais également contrôle parlementaire, parce que vie parlementaire, il faut absolument et continuer, parce que le problème est à et belé, il faut tout résoudre en gros. Est-ce que exacte kaka pona kolongola FCC? Parce que bitumba yango eza tomoni yango ebandaki na bokwesami ya bureau ya mabunda lelo basusu namoni yango batute ezali na Congo tcha balobi il faut coûte que coûte est-ce que ezaka pona yango te ke pona intérêt mosusu ya ba population? Normalement, il faut être là pour l'intérêt de la population parce que la façon dont l'institution est fonctionnant il y a quelques temps, et là qui bien été. Vous savez, institution président de la République a un garant et un fonctionnement régulier de l'institution. Normalement, il faut que l'institution ait devoir et pas le président respect. Hein? Il y a toujours le minimum de respect. Biso tozo lingate to réinstaurer dictature en Congo non tozana ba institution démocratique président Tshisekedi a été élu démocratiquement il a succédé à Kabila après les élections pour ça na biso ezato réinstaller dictature te ça c'est clair au moins mais même si tozana démocratie il faut institution président mutunyo soit respecté en go so koza président ou présidente et assemblée nationale, il faut respecter l'institution président de la République. Ce qui osa premier ministre, il faut respecter président de la République parce que c'est la toute première institution. Président de la République, à l'époque de Mobutu, Benga qui est père de la nation. Donc ça, c'est très important. Sans vouloir installer dictature, mais il faut tout respecter l'institution président de la République. Mais la façon fonctionnement en Mboka Ezala qui avant chite et bureau définitif, c'était compliqué parce que tu résoudre le problème à Batukoma alors qu'il y avait presque inertie. Au Yébike en 2023, il faut tout préparer ba élection. Ngai na sangani na bandeko na ngai ba collègue na ngai pas seulement ba député, ba mususu baza ba député, te baza ba acteur politiques et qui ne sont pas des députés. Tosangani, toza au nombre de 13, nous avons membre à groupe de 13, G13. To proposa qui ba réforme. Il faut tous la loi électorale Yassika, il faut tous la loi organique Yassini, Yassika. Il faut se préparer na ba élection, to zo mbongo na ndenge nini, ainsi de suite, élection ko salama exactement quand. Ba idée wana ya réforme to proposa qui classe politique to kutani na président de la République to proposa qui présidente et assemblée nationale to lingi to lobelango na président et assemblée nationale à l'époque c'est Mabunda mais il y a aboyi ko recevoir biso aboyi discussion wana sur les réformes mais to kutani na premier ministre to sali réunion moko kitoko et puis na président de la République. Alors, il y avait presque une inertie. Lorsqu'on moni bilan et fonctionnement et assemblée, la question importante n'est pas la réforme électorale. D'autres États qui étaient la question n'a pas budget de l'État et d'autres questions. Il y avait des questions comme la réforme électorale.
des questions comme la question ya est ngai nauti est nazalaki moko na ba député na caravane de la paix tosali trajet mulai Bunia Beni Sud Kivu Muliro na frontière na Zambie wana toza na rapport mais en aucun jour babengi biso pour que to présenter rapport wana na plénière pour que ba congolais bayeba na ba proposition na biso de pistes de solutions. Donc il y avait une sorte d'inertie moko ya fonctionnement. Donc il a fallu vraiment mon PPA sika na devise na biso na INC mon PPA sika INC za membre biso to accompagner ki Tshisekedi oyo tozo luka eza mon PPA sika ya fonctionnement ba institution. Raison pour laquelle biso tozo soutenir Union Sacrée eza vent nouveau. Question à Union Sacrée, la question sous capot comme na sous capé. Est-ce que ça vraiment vous me connaissez dictature te ba ninga na bino vous na bango na libala na cash na FCC bato FCC balobi za dictature parce que président de la République bino bo commissaire topé a commissaire source ya pouvoir il y a pouvoir mieux alors que ça na principe il y a bokabwani ya pouvoir séparation à pouvoir a commis sous à pouvoir nyonso pouvoir il y a bino le pouvoir il y a Bazouzi est-ce que ça dictature te puis makambu nyonso ezaka peut-être oyo il y a l'unité tungambo na bino elingi besoin imposé parce que même na assemblée bango balingai komeka ko sala bino sala ki bubuka ki ba mesa tout sala bino boye na makasi eza dictature te. Non, besoin interpréter dans ndenge wana, je crois que bazana ba mauvaise intention tout simplement. Parce que le président de la République Félix Tshisekedi hier a se présenté comme source à l'institution à cause de la source à pouvoir te. Aza moko parmi ba pouvoir, mais il faut reconnaître qu'il y a une des premières institutions de la République. Mais il faut devoir y respect. So tali bango bazo funda par exemple pour na kuchana Bazouzi ezo salama na butinda minaye so oya lingi ye aza garant président même il y a bureau tout ça donc aza le col instigateur azo tinda alors que séparation pouvoir ezali. Non, président de la République, il y a un garant et un fonctionnement régulier à l'institution. Ce qui continue na inertie, nandenge zalaki situation. D'ailleurs, situation a presque continué parce qu'il faut toser la élection à nouveau bureau. Inertie wana, lourdeur wana, oyo tozo constaté à fonctionnement à l'institution. Nani a cause la première responsable en termes de bilan. Na ba élection oyo toko zwana 2023. La première personne qui a répondre na bilan wana eza président Tshisekedi il y a une responsabilité munene il y a kosala travail kitoko parce que na 2023 ceux qui travaillent salami bien te peuple congolais ekotuna ye nini pona nini inertie pona nini bosali boyete pona nini bo résoudre situation sécuritaire à l'est te pona nini babalabala ainsi de suite. C'est ça l'ère de bilan na élection prochaine. Raison pour laquelle aza na responsabilité mosusu aza garant ya fonctionnement régulier à l'institution a comme on a mboka ezo kweya et puis a croiser ba bras te. Raison pour laquelle a proposé ki idée ya sika oyo to bengi nouveau vent mon PPA sika biso INC toza parti membre ya cash tozo soutenir ye eza expérience nouvelle souffle nouveau et puis toko évaluer ensemble pour voir si eko aider biso tokende liboso parce qu'il faut tokende liboso et tikali je crois 2 ans ou 2 ans et demi il faut que nyonso esalama. Le président de la République a présenté bilan na ye c'est ça la redevabilité accountability biso ba député il faut to présenter bilan na biso nini esalami pendant mandat na biso eza question de responsabilité soki ngai na sali question oral avec débat parce que nazo mona peu mandat na ngai il faut na sala il faut pas na croiser bras et pourtant danger ezo se manifester na est place na outil bolobi bozo pesa maboko en fait UNC lingomba na yo omukonso ngazali Vital Kamerhe akangama azali na boloko kasa azali maladi to tuna questionna mais accord ezalaki pona cash plateforme na bino bosalaki et salama plateforme ngo lobby d'office bokoti na kati ya Union Sacrée mais accord na bino ezalaki était na 2023
il fallait Vital Kamerhe comme candidat et président Félix Tshisekedi apesa ye maboko mais tokaki moko na bakonzi koloba ke y a eu de pes koloba te accord wana ezalaka lisusu te tout ça là tolingi toyeba bino mpona bino point de vue na bino eza nini est ce que accord yango ezalaki te parce que accord yango balobi etiakimaki te na mosala parce que bozwaki majorité te na parlement mais lelo tomoni ke majorité ekomi ngambo na bino. Préoccupation, il y a liboso. Hein? Pour nous, membres de l'INC, il y a d'abord libération, il y a président Nabiso Vital Kamerhe. Et puis, santé, il faut azouabaki si na ba institution hospitalière appropriée. Hein? Au besoin d'évacuer pour des frais, pour des soins appropriés. On a des préoccupations, mounene et yabiso. Et puis, ceux qui militant moko, militant mibale misatu, je ne sais quoi, membre ya IDPS, lobby ke accord ekwei, etc. Bazaba militante, bazaba konzi, secrétaire général, na utanga bakumbu. Ezaba déclaration, basali. Président, oyebi bango bazaba combattante, bazaba kampi ngomba. Même si ba lobby, mais eza décision signée te ya directoire na bango quoi, eza décision officielle à partir na bango te, eza juste ba déclaration politique disparate. Hein? Est-ce que mokanzi na bino Vital Kamerhe moko lobaki te ndenge ba musu lobaki natiki nanga kaka eza bongo te natiki lyoka wana même na 2023 atiki le président Tshisekedi? Non, wana eza déformation, eza vérité te. Hein? En aucun jour nga na yoki likambo wana parce que biso tozo tenir na accord wana mais toza na ba priorité. Il faut accord et téléma, accord de Nairobi mais lelo toza quand même na ba priorité parce que accord oui mais il faut d'abord tout mon santé à mutu, santé à leader na biso et puis situation physique na lelo. Hein, à la disposition de la justice et puis bisogno stolandi procès même bino et pas à la voix de l'Amérique à partir de la voix de l'Amérique via bolandi procès wana ya 100 jours hein, oh Vital Kamerhe aibi oh prévenu numéro 1 à se défendre qui kitoko mais lelo est-ce qu'azalaki coupable vraiment hein so batumingi bazo se poser la question est-ce que azalaki vraiment coupable parce que dans le conseil des ministres wana reconnaîtra qui ba conteneur il fallait la dédouaner en route etc. Donc ce qui tolandi véritablement dossier wana tokomona ke ba irrégularité azalaki ebele pourquoi ba boyi kopesa ye liberté provisoire. Maintes fois, hein, il a demandé liberté provisoire, mais Baboui copé ça liberté provisoire, alors qu'il n'y avait aucune crainte de fuite de sa part. Il y avait un acharnement. Et biso ba cadre à INC to manifesta qui désapprobation na biso to sali ba communiquer pour montrer que Vital Kamerhe a été innocent dans cette histoire. Préoccupation première pour na biso ba député à INC, ba cadre à INC to obtenir libération il y a Vital Kamerhe azouabakisi ba traitement il y a bien au besoin dans un pays étranger ba traitement approprié. Ça c'est la première préoccupation. La deuxième, nous allons continuer à engager la discussion dans bande konabiso ya IDPS ba partenaire même si to komi ebele et pas na kati ya union sacrée mais ça veut pas dire que accord ya Nairobi ekoi non hein parce que accord ya Nairobi eza na disposition mon côté ba disposition eza ebele. Voilà, tout comme il y a Souka, il y a émission de Bisso, mais question à Souka, Batuazo, Mituna, Makambongo, Mingi, Vital Kamerhe, Azali Wapi. Tu veux dire, bien sa maladie, bon, Azawapi, Batu a évité, bon, c'est bien un daku, nous sommes avis, Yosa, Mokona Basunginaï. On a posé question lelo na matinée, na zui confirmation de sources sûres que Azana Kinshasa. Vital Kamerhe, Azana Kinshasa, Azo continué Kolanda Bassoin. Mais biso tozolinga ba soins appropriés parce que jusque là on n'est pas très rassuré que na Kinshasa azo recevoir ba soins appropriés mais batu mingi basali moi les seki balobi tomoni kombo netangami na rapport mapping na ba liste zotambola balobi bino basungi to pe bavokani balobi akende société libanda pour makambo yango ebandi nginda ba oya ozwa libanda lisupamba.
Mais il y a Aza cité un rapport mapping, a joué qui Vital Kamerhe n'a pas joué un rôle nation. Non, non, wana ezabi koma ya internet. Hein, dekonanga yoyebi ke na internet ya boire et à manger. Hein, mais ce qui autangi rapport 500 ce qui 600 pages ya rapport mapping okomona te kombo ya Vital Kamerhe. Vital Kamerhe c'est un pacificateur. C'est pas pour rien même ba musicien bazo lancé pacificateur jusqu'au bout parce que ça a été son rôle durant tout son parcours wana ya rapport mapping. Hein, voilà, depuis... donc voilà, tu comme nasuka ya azalaki acteur ya paix. Il faut oluka kombo ya Vital Kamerhe na ba négociation politique ya Sun City na pouvoir biloko na nyonso banda na ba Sun City na ba acteur de paix amani leo nalanda yango nga moko na ndoko zala na bisika nyonso wana na kuvraki yango na yebi yango voilà tango na biso soki toko bengisa lisusu toko beta masolo na bozindo soki na likambo te na likambo mosusu donc topesi yo matondo po yaki répondre biso na lingala na vio lingala na likambo etali présence ya armée rwandaise na école Congo démocratique pe na makambo oyo ezosalama siko na parlement session extraordinaire na ba point nango nyonso. Merci beaucoup na député Munubo na bino pe bolandi biso topesi bino merci tokutani mbala ya sima mpona makambo misusu. Merci beaucoup ezalaki na bozindo uta Washington na Edi Isango.